Merci Valandia aussi du Congo, merci Nabino Kabouya, merci Nabino peuple congolais mobimba biska bozali o bozuli banku ya kolanda biso na kati ya mokolo malelo. Alors ndenge boyebi ndenge bo tosolola kina bandeko ya libanda pe ba kongomani banso tolobaki le 1er mars tokozala lisusu na ambassade ya France pour na kokena kosala mama na sitini ya lumbe lumbe pour na ko avertir monsieur Emmanuel Macron que ozana mboka oyo boy ya bino ba setre na bino batikela bino eno ya koya ko ambrouiller peuple congolais awa boy na kati ya mabele na bango République démocratique du Congo, mboka ya Bakambo ka Emery Patrice Lumumba, mboka ya Kasavubu, mboka ya Okito, mboka ya Mobutu, mboka ya Bruno, mboka ya Océan, mboka ya biso baso Kabuya, mboka oyo boye ezali ya bakongomani. Yango wana nde tomeka ko solola le 1er mars tongo à partir déjà 9h juste si ne kozali boso ya ambassade de France tina ngonga 15 so to déborder total ngene cet espoir accompagner biso yango yo senga biso bakaliko yesenga biso ba banderole yesenga biso moyen de déplacement pona kokita liboso ya ambassade de France. Alors bino ba mama nyonso ba papa bin bandeko ngai oyo boye bo promoteur ki biso ki abokotinda quelque chose pona ko soutenir ba jeune o bazana en énergie pona ko bundela pona mboka na bango pona koyebisa Emmanuel Macron que yo mutu oza partenaire ya ba M23 yo mutu oza ko favoriser Rwanda akomisa meti Paris Saint-Germain ba ko sala ka Rwanda visite Rwanda Rwanda ko continuer ko boma bato yango bozo mona bisika o boy mais kotatima na biso zali parce que bomoni ba pays nyonso ya Afrique et l'Afrique anglaise à likolo bazui conscience sauf kaka biso peuple congolais na ba leader congolais oyo boye tozana na kati ya fourberie tozana ignorance toko kanisa que non développement ya RDC développement ya Kisasa ya Lubumbashi et ko uta na Union européenne tandis que bango moko na kati ya France wana nde bazali balala kanzala Afrique nde mutu koma kolesa bango mais ba pays wana pe Afrique balamuki balobi to continuer jusqu'à ka kolesa ba français oyo boye bazani loko moko te yango wana bomona ki président Burkina Faso lobaki que ici s'agit à kokufa pona mabele oyo nous allons le faire. C'est un jeune patriote président Burkina Faso na za mukona nga 2 ans mais botala mutu alatisa min esprit patriotique ndenge moko ne Bruno Mimanga atondisa min esprit patriotique tozo sensibiliser ba jeune tozo mobiliser bango to telema to bunda pona mboka na biso atanzala ta passe to bunda passe ta muto ko bimisa mboka na kati ya occupation ya ba occidentaux na kati ya occupation ba Rwanda o Félix akena ko signer ba accord to kolia to ko tonga banzela bilanga misala ba société ko salema parce que objectif ya lutte ya Lumumba ezalaka yango wana nde bozo mona mwana na bino ndeko na bino tonton noko pona ba misusu yaya pe na ba misusu naza ko sensibiliser ba jeune na zo lemba te na yebi que ça facile te ça passe mais parfois mosu to ça ba sacrifice oyo boy pona ko mobiliser ba jeune botala o te botala bo mboka oyo kobunga Kongo ekobunga ndenge nini soki peuple congolais telemi ndenge tozo bunda ande ko Bruno bino bozo loba bozo mobiliser tozo kitana ba terrain ndembo ketambola ka yango wana bokanisa te que no mboka kotambola tango vandi na téléphone au vendre sur Twitter au solo message nini Congo ko libérer bongo te Congo il faut se libérer na action de ba jeune na Mali ba quitter l'ambassade de France bomona de ba tia mama na Sandrouma l'ambassade de France na Burkina Faso pona nini po ba comprendre que no bitumba ba Tombouctou na bitumba zaki na ba Mali ba nani ba to bazali ko soutenir bango c'était les Français bakanga ba secteur minier bazo exploiter bazo ko sako no ba rebelle kuna banani bazaboy ba banani ezalaki bango nde moment pe na Sénégal ba jeba benga ko tomboka me ko ba président na nyoso baza ba président bazo travailler pour nos européens nde bomona je crois que bandeko na biso pe Sénégal baza na besoin que Afrique comme libre. Quand nous parlons de l'Afrique comme libre, c'est que l'Afrique va sénégalais va bunda pour na biso ba congolais. C'est à nous au peuple congolais de se battre pour na sauver mboka na biso. Yango na bozo mona musala o ngana za nango. C'était prévu tout ça la cité au le 6 na belaka boye bibino nyonso ba congolais de part et d'autre le 17 to moka ki ko mobiliser moi bon to saki nango ezala ki insignifiant na zone ki akola ko isa
Mais les premiers, parce que Emmanuel Macron a les 4. Ceux qui ont raté leur oh, Bobande Konangai, Boé Bango, Namakabunyo, Sozo, les Kana Est, na minute, on est dans le Sabino, au Pessimboamboy. Il y a eu plus de 25 morts Bitumba entre M23 et Basoda Congolais. Mais au moment où Basoda Bisabiso que non, la négociation est M23, mais M23 Baso continue toujours à se mettre trouble, pour continuer à récupérer le village de Missoussou, à côté de Est et Mboka Nabiso. Peuple congolais, Bino Bozo qui répond à l'élection. Bino Bozo qui a dit élection, au sort ok, et Mouto va voter, et que Babimi c'était. Pour tu le monde n'a zawana, na iloba ango, Félix Azamouto, il faut to binganae. Plus vite que possible. Et puis l'élection, oh boy. Et oui, vous allez peut-être Moukle Malam pour postuler comme député nationaux, provinciaux, et puis à niveau présidentiel. Mais ce qui est élection, oh boy, Kadima a proclamé Tshisekedi. Peuple congolais, cause la lisusu, muto ape sur un mot d'ordre, cause la lisusu, bah quoi bise ote kono, bima la balabala, auto kana kosa la boy, parce que ceux qui se préparent dans les jours à venir, dans le bas yango a plusieurs fois, boyebi que régime Tshisekedi, bah besoin bah pèse à $400,000 américains par Jean-Marie Lukula, c'est pour nous former bah kuluna, parce que tant que comme autre peuple congolais va so bunda la baso bomana, bah on peut pas défendre le pouvoir, bah on peut qu'on va so bunda pour n'importe. Boy bango déjà Félix a comme Mamboka oh boy la guerre tribale, guerre ethnique, parce que toutes les cartes ba cartouche union so batoyi de pèse va préparer déjà, va préparer ba molotov, bazana ba machette, va préparer pe ba do ba milice, bazana ba milice. Mais biso siko au peuple de ça la façon to bunda comment na biso. Ils a révolution, ils a soulèvement populaire, révolution c'est ngaka et eux koya ya oekoya biso to signe yoma. Donc oekoya na 2023 boye bango ke non ndenge za déjà peuple congolais il faut to signer vraiment signature asuke yoma asuka chivundu pour na ko se débarrasser na régime ya batu oyo boye, parce que Kabila mixé na Félix Tshisekedi Rwanda congolais ndenge bazawana boye bango soki to sali donc l'unité kasate, rien n'est bon va être à notre position. Il y a déjà on a déjà Bruno Mimbenga na ba Océan du Congo bande komisusu baza d'accord balobi ndeko Bruno tolanda kayo toko soutenir yo, mais depuis bande ko balobaki ba ko soutenir biso ti lelo oyo bande ko na benga nga ba rassurer nga voilà na site no bo na ambassade de France toko soutenir bino toko tinda bino ba moyen pour permettre bino bo déplacer ba jeune bo se préparer ndenge ba jeune IDPS baza ko se préparer pour na ko luka ko maintenir Chilombo oyo boy abomi mboka abomi kisasa na kati ya pouvoir ya mwana na isi bino déjà boye bango peuple congolais Tshisekedi azoka $400,000 pesa ka Jean-Marie Lukula pour na ko former ba jeune pour na ko sala ba molotov pour na ko sala ba biloko wana que non na 2023 tango Kadima ko proclamer Tshisekedi par tricherie peuple ko bima balaba pour na ko revendiquer allez attaque ko sala déjà guerre inter peuple oyo bona peuple o yango wana excuse na lobaki plusieurs fois bande konangai makambu ya est o bino bozo mona o Tshisekedi ko préparer trouble et puis à Kolukani a s'échapper ce qui borate à l'élection ko sale maté pour moment na élection o bo Félix a o me makabiso na distraction na kisha ba vasa ki ba pousser ki bango un mois de surplus pour processus d'élection bandaki enrôlement bandaki na décembre le 24 décembre babakiseli sous bango mois de février ke aussi là babakiseli sous 2 semaines na o katanga babakiseli bango sous un mois ça le cola 2 mois bosomo na déjà que ben dis union soit tricherie ya nini ezali parce que Félix Ndengazawana a dit que na voie normale il ne passera pas tant ba mise au calendrier est-ce que va prévoir qu'il va biloko baso makisaka ba nombre de mois no ba jour non kuna na est ba M23 bande kuna biso abunagana ba baza so ba s'enrôler na Masisi na Fizi ba tilelo oyo boy M23 ba mekaki bitumba mukwana ba congolais il y a eu quelques pertes de vies humaines de part et d'autre mais ba Rwanda batali ba renforcer na meti onde na zo bisabino 350 militaires rwandais ou ba ko renforcer ba M23 Tshisekedi a bien très bien il sait ça très bien mbongo bazo futa basola rwandais uti wa n'est pas en France
so bino bande kunanga ya Congo bovandi awa na Kinshasa bolingi Emmanuel Macron anyata makolo na awa depuis to bandi koloba makambo oyo eza na élection eza makambo ya sécurité eza makambo ya social botala bino moko ndenge mboke so e continuer toujours ko dinda lobby awa boya vana kota na sujet oyo boya makambo ya seni oyo boya ya kadima mbula kaka ya muke beti na Kinshasa bango baso benga mbula muke mais mbula ane betaki pona kotalisa ke Tshisekedi aza ko passer peuple congolais ta pour yeye na ba jatini ngobila ba shikoko mbule beti route matadi kibala wo ikabwani lisusu mbongo wana na sali ba investigation ba kete na ngeta ke résistant engagé na ko découvrir que mbongo wana ba frappa yango ndebo mona ki misala wana esalemi ndebo komona mai etondi tina palais du peuple fleuve lac Nil fleuve Congo to bengo super lac super Nil to bi océan na habité tala bisika auto so ba ke sérieux ali awate mbongo ebimi pona opération kini bopeto projet ya Félix Tshisekedi o bayaka nango bazwa mbongo opération kini bopeto mbongo ya Chile Jelu mbongo ya 100 jours mbongo wana tilelo oyo boye yebana kate peve nango bomoni ndenge lobi mbula esali ba dégâts bato bakufi bandako bato idindi biloko baby mbula tena kati ya palais du peuple so ba biloko ya boye biso tolo bate et puis Félix Tshisekedi ami sommeli avion privé est-ce que tant obino bozolo ba ke avion Félix asombi wana eza avion ya république place ni bino omoni drapeau na avion wana Félix azotambo wana drapeau ya république ndenge à l'époque bana avion sozo le kabo Air Zaïre Air Rwandais Air Tchad Air Boy Air Tunisie Airlines Lili Boy avion wana bino bozolo ba ke na Félix asombi avion pona mboka est-ce que avion eza drapeau ya RDC tala bisika otozo ba ke non Félix aza wana pona ko faciliter mafia drogue comme ko sala ba transaction nango ana Kinshasa awabu baolo banini mais bozo kenda kubuka ka ba paisible citoyen peuple congolais on a tellement manifesté peuple congolais bi ba droit na été biso tozo loba na ba télévision na ba mobilisation ne tozo loba pona mars le 1er mars les photos qui tali boso ya ambassade ya France pona ko tia ba to on a fait pression pour que Emmanuel Macron yate mais le quoi bato tu babi point faible na biso que dozana ba moyen te bato soutenir biso bazate ba partenaire fiable o ba lingi Congo bazalité nde bozo na place bazo rester biso en noir alors bande ko ngai na bisi bino déjà cette fois-ci à 2 personnes à 3 personnes je vous rassure ici que bato ba ko soutenir biso to ko zala liboso ambassade de France pona ko talisa na que non on en a marre de vous nous ne voulons plus de cette coopération ba Rwandais baza bazo continuer koboma Félix ayebi lobi mukole lekuna ba Rwandais ba yaki na butu abo Félix yambaki bango tala bisika o to ba no Félix azo babino makambo Félix akolobeza lokuta bondima yango te. Alors chers Congolais ndenge zali awa makambo ya sélection oyo boyebi ndenge isa ko fonctionne avant okota makambo élection makambu ya bakarisation de bazo futa bato mbongo na Kinshasa mboga ba mama na biso bazali suna valeur te ba mama na biso mitakala ba maputelo nga bango pona ko mbongo ya bakarisation bato bazo kota na kati ba fenêtre bazo sauter donc bato ba komi donc to éviter tout ça na mboka ndenge ni mutu paka na koza carte électeur ya yemoko il faut sauter na mur ba kanga ya et puis carte électeur za pièce d'identité bazo futela ngombongo Seigneur Jésus-Christ. Peuple congolais. Nazo bisabino carte électeur oya yo moko pose on faut pesa mbongo. Kanyak. Batu na banque mutu akozo toma 100 000, mo 80 000 Tshisekedi dazo piolo laka azo futa batu. Et komi il faut ba contre ba fenêtre batu azo tika mitakala ba mapute ekita. Boyebi yango na Kasai ndenge boyebi batu bakufaki na kati wana ezalaki assistante moko ya député coalition salemi entre remorque na cortège ya député nzambe kwa nzambe mapona koyebisa bino ke makambo ezo se préparer na moa oyo na lobaka yango abwe na Kisasa abo bakangaka batu ya député moko provincial pona kotanga komona bango awa te na 300 cartes ya seni asika na ba matériel ya seni
ba machine ya seni wana. Alors na kati wana coalition salemi ba kufi 4 chauffeurs députés assistants à député wana na zela Kasai. Batu loko baza curie ba yabo oh batu bakufi batala boye na kati ya cortège wana bamoni ba machine ya seni bamoni ba carte ya seni do mboka oyo tanto zolo ba élection oyo boye mais bande ko na biso boza ba diaspora so tindi na okata mbongo na 5000 ba bosa lo carte électeur ba Rwanda bazozwa carte électeur likoloka 2000 francs bateki dignité à peuple congolais. Kombo ya député wana Théophile Kazadi assistant na ya kufi. Alors question biso to zomi tout. Comment est-ce que na mutuka député na cortège na ye abano ke soki na mboka ba kuna po yepe kuna kende ko sa role azani na kati ya makambo ya seni ni membre ya seni mais na kati wana ba ekokuta ye na ba machine ya vote ya rollement na ba carte ko so akena ngokuna nini obwe akena ko sala yemoko ayebi. Alors nazo li sabino abo Félix est vraiment tininga zali wana peuple congolais soki biso vraiment toza vraiment uni fort Bouteba Bruno Mibenga Mabok, Bouteba moyen. Pas déjà un Équateur Félix. Alors, je ne parle pas Jean-Pierre Bemba. Je ne crois pas parce que l'Équateur on a peu comme divisé. Jean-Pierre Bemba n'est pas Jean-Pierre Bemba. Il y a 2006, 2001. Est-ce que tu le vois vraiment? Attends la Kassai qu'on a payé. Non, n'a voté Tshisekedi na Kassai parce que Kassai déjà comment morcelé. Jean-Marc Kabou na boutique à Tshisekedi. Et puis Kassai yango Félix a côté na bango na Kabeya Kamwanga. Et là, on peut attendre qu'on ait ya régie des eaux à Foko Ganda pour tirer la banque à $3000. Est-ce déjà qu'on a Bobo Sana Félix, Bobo Sana déjà. Parce que Félix a collé gâté. Na bandundu, kuna kutu kolo bate bozo c'est soir na pas mboso. Na kisasa bino tu boyebi. Ska o boye que Félix a komimata na 1% te ya ba voix. Mais plus grave, botel l'élection oh bino bato bozo oh non, élection ko ça libre et transparente. Hein? Élection que ça libre et transparente. Moutozo organiser élection, Kazadi. Et Moutozo financer, bon, Moutozo financer élection. Alors peut ça ba moi ça Nicolas Kazadi. Kasaye Muluba. Moutou oyo boye organisation élection Denis Kadima Kazadi Muluba. Oyo pe ba uti ko bomisa 4 batu oyo boye. Théophile Kazadi don de koya Nicolas Kazadi. Nde bomoni batu o. Est-ce que vous croyez réellement que Nicolas Kazadi a publié l'élection o na ninga malonga? Yango bozo mona déjà Bruno Mimbenga naza ko alerter bino déjà. Que Félix ndenga za na batu na yanyo sacré. Basuma ba machette. Ba poron ba kuluna ba futa ka bango na makambo ya G24 ya nani ya député wana. Oyo ba yemba ka ba musicien. Jean-Marie Lukulasi ba préparer déjà ba molotov na bango. Pour bayebi que en 2023 Félix a gagné alors et là que kotika la wana et gozala kaka Chivundu na Chivundu biso siko ba résister na côté na biso ni toujours se préparer parce que la minute oh boy comme si peuple congolais a commis observateur azotala ba leader opposition bango tout baza koloba et là comme côté bango nyonso bavandi baza kotala chers congolais to bongama tous là déjà prêt parce que si on besoin de la makambozo le kanamboka oyo ezo suki ser mona mutema otala bo ah Seigneur babilo kwa boiko le kate bazo zo mboka na biso Félix na kati ya biyenga batu bazo kufa Félix na kati ya biyenga ba député provinciaux bazo kambana ba machine ba député tout ya IDPS mutu na mutu za ba machine na ye ya enrôlement na kati ya ndako na contexte o ngana talisi bino oyo Kazadi Moutozo financer l'élection pour Moutozo ministre de la finance. Moutozo organiser l'élection Denis Kadima Kazadi. Alors, dans le contexte Oyobo, qu'est-ce que vous vous attendez que Chilombo a repéré Sabino élection ko uta na urne? Pourquoi pas toi bana déjà ba mouvement de pression na minute Oyobo? Ba Moïse Katumbi ba kangi ba mbongo bango ba Fayulu et les autres ba Kabila ba Vandi. Yango na bozo mona bisanga na zo condamné. Bruno Mimbenga ye oyo. Toujours na besoin to lo baka troté. Mais vous nos frères de la diaspora ma benga na zo mona pa ba diaspora ebele. Eza que bino bozo soutenir bato balobaka kaka. Article 64 nini boy oui.
Ce que ça peut pour moi, biso peut to vendre tout ça analyse kaka non. Mais tout le monde que surtout bito banaka vendre tout ça analyse, mboka ko se libérer na analyse bien que de dénoncer. Mais aussi un appel rapport de force. Pour moi, ne croyez pas que c'est mon accord parce que non, bango ne mutu bazana monopole à balabala. Ou bien de biso à Kasai. Moi, je ne suis pas tribaliste. Mais Nathalie ici bino na est na Bandundu, na Équateur. Même na Kasai wana, les gens sont divisés, ils ne sont pas pour Chilombo. Il faut déjà prêcher dans la balabala. Qu'est-ce qui nous fait entraîner jusqu'à près du contraire? Ba leader union sona boyi baza bambongo. Mais ba kosala ba marche wana te po, ba yebi que ça en faveur na bango te. Mboka bakabola te, ils ne sont plus là-bas et voient quels sont les intérêts. Mais Bruno Mimbenga sikoyo boy, nazo bunda pour intérêt politique te parce que boyebi yango makambo ba députation ezo concerner ngate pour na loba yango plusieurs fois. Mboka oyo za na kati occupation atabuke ko sala maponami, boyeba bokozonga maboko pamba. Ba kolia bino mbongo ya caution, mbongo ya propagande, ba kolia bino bata et puis c'est comme ça, nous devons chasser Chilombo na batu na onyos. Bomoni ka mbula. Ndenge bimisi mutaka na bango rute matadi katani lisusu. Banda kwa batu edindi. Baso continuer ko buka batu. Na yoki ke batu bana ko buka bango babi bazongi lisusu na ba place na bango initial. Pour vous dire que moto asali ke batu na bazongi za mama oyo boy Jeannette Kabila lipasa ya Joseph Kabila. Ta on azo bisa bino ke Tshisekedi na Kabila bakabwana te. Bazo ba ordre zo Taliban na bomoni yango Jeannette Kabila pesé batu babuka ki bango wana bakomi kozongisa bango. Et comme sur le camp, comme pas bourgmestre na batouana. C'est comme ça la République bananienne. La République des cons. Félix Azana Kakapo, Alia Kambongo à l'État, oh Asombi avion est-ce que ça na drapeau à RDC? Il n'y en a pas. Il y a un autre scène Nabino le 1er mars, mercredi prochain. Peuple congolais tout bon déjà. Atangai Kabouya na caméra, na bande komisu ba kozala wana boya bozo abiso ba image. Parce que Emmanuel Macron n'a pas droit à connaître Macron. Mais il faut sentir vraiment que non, la jeunesse congolaise est debout. Parce que tous autres là, bando ba soutenir biso, ba congolais ba lingi kaka, boloba, nini, on ne va plus libérer ce pays na biloba loba. Il faut te lobby et puis accompagner l'action. Il y a un lobby cette fois-ci à Kabouya, na bosenga na maman aussi du Congo. Attends ba petit na mi balé mi ça pour ça c'était une bosse ambassade. Il bosse ambassade de France. Mais il y a un lobby que Bananyo soit qui ça, l'air est grave, l'air est vraiment grave tout ça à droit et réel. Ce qui est au bout du thème, tout le monde pour la place de la mission. Mboke Kabwani, Koto Bomoyibi Ambongo, détournement, les gens ne disent absolument rien. Numéro Nangezali Wana, Bobenga Biso Bo soutenir Biso. Parce que ta auto comme les sous ta il y a pas théorie. Ta auto comme Nangeza ta virage. Parce que makambo na bisibino Jalu Kulasi, Kabouya, Nani, Batouana bazana ba biblo kona bango ba molotov ba préparer ngo déjà pour la 2023 et puis vous allez me donner raison. Au moment où vous tozoya, marche pacifique, nini, et comme ça, Batouana bazana marche pacifique les gens de l'UDPS. Ba préparer ba zolodo, ba mbeli, ba machette, ba molotov na bango, bazana ngo pourquoi parce que bazo sale la mbongo ya gouvernement. Biso siko to sana ba moya wana te. To koya bitumba kaka bongo bongulu. Bobenga biso te pour pesa biso conseil. Bosunga biso pour les premiers, biso beto on a déjà qu'on se préparer pour na affrontement oboy Tshisekedi a koluka ko oser ya ko continuer mandat après 2023. Numéro nangezali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana nde boko sunga biso boko benga biso ba idée ba stratégie et puis ba moyen pour que nos combats au déjà to comme dans zone rouge zone à turbulence à Makasi le 1er mars to koza en ambassade de France soki nzamba lini to kutana bino na meko les ali ko ya